toujours vivre le Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. DMTV toujours en avant. Andia DMTV Mbote Nabino Esengo toujours kaka côté Nabiso poto ebi ke boza ebele boza yele vraiment boza Rolanda chaîne YouTube Nabino DMTV qui vous propose l'actualité hein, mais aussi des analyses na ba réflexion sur ba sujet d'actualité topé ba faits sociaux ou encore ba réalité ndenge toza ko vivre na mboka Nabiso République démocratique du Congo ba kolo baloba tambola na mokili omona makambo na République démocratique du Congo makambo ezanga ka jamais yango lelo lisusu tolingi to échanger na bino sur sujet moko d'actualité autoponi tozo vanda nano un peu côté politique hein pour makambo leke bele mais boyebi kaka avant to kota na mozindo ya lisolo to memeli bino lelo awa na DMTV koki ko ratete po to mi pesa devoir ya ko sensibiliser bino pe ko sensibiliser biso nyo surtout tant que maladie oyo ko tika biso te ko kende musika te maladie ya coronavirus biso pe to ko lemba te ko rappeler na bino importance ya ko respecter ba mesures barrières parce que prévention yango ndezali moyen ou ezali le plus efficace hein ou ko permettre na biso to ko bouter vraiment dehors maladie oyo ya Covid-19 plus rien ne va dans la coalition Lamuka au Simbi Martin Fayulu au Tumoli ba partisan na ye ba partisan Martin Fayulu baza ko jurer qu'au nom de Martin Fayulu ba lingi na bango kutute komona motu akoka ko provoquer Martin Fayulu ba propos Martin Fayulu atena qui contre Félix Tshisekedi baza ko appuyer ango à 100% yakoka mwezani yakoka mwezali ke Daniel Safu o tomoni kaye a pandi même na Mike Mukebai parce que Mike Mukebai a telemela ki Martin Fayulu boyebi ango Daniel Safu a telemeli Mike Mukebai a lobeli Mike Mukebai makambo ya mabe mais kokamwa ezali ke ba partisan ya Martin Fayulu ba bengani Daniel Safu ezalaki wana na ndaku ya Martin Fayulu na hôtel ya Martin Fayulu na Faden House ba chasser Daniel Safu comme malpropre ba bengani ye balingi kutu ko sentir yete mais pona nini salimi boye za bisotende mutu to inventé yango nazo proposer bino cet extrait bomona ndenge Daniel Safu ba bengani ye balingi kutu ko sentir yete c'est étonnant tout ça comme tout na pourquoi suete Mike Mukebai tolongaki to comprendre mais pona nini ba s'en prendre ainsi na Daniel Safu tolandana nous extrait oyo ndenge ba bengani e bongo tout ça ko zonga to se retrouver pour que to continue ko analyser. Je rappelle que boza kolanda DMTV chaîne YouTube nabino ndeko na ngai yo mtozana no abonné te oza kozela nini cliquez kaka na bouton wana eza en rouge ba komi s'abonner. Un clic seulement en une seconde, commis abonné, et puis faire apparaître une cloche de notification juste à côté. Un deuxième clic en une seconde et qu'on permettre na yo ratarali sous-souté sur ton côté élément awa. Suivant, Daniel Safu ndenge ba déclaré personne non grata na Faden House.
voilà boti kolanda extrait wana bomoni binomoko ndenge Daniel Safou ba benganiye na Fadenhouse na ba militant certainement il y a SID parti politique il y a Martin Fayulu topé on va dire tout simplement na ba sympathisant il y a Martin Fayulu bato baza ko partager ba conviction il y a Martin Fayulu na expliqué qui en une introduction Martin Fayulu a télémeli pardon Daniel Safou a télémeli Martin Fayulu te Daniel Safou za Mike Mukeba ite Daniel Safou a télémeli kutu Mike Mukeba et pour Mike Mukeba a télémeli Martin Fayulu mais pourquoi bato oyo ba s'en prendre na Daniel Safou tikana lo batandenge Martin Fayulu yemoka lo baka bato oyo mais pourquoi ba télémeli Daniel Safou modèle oyo j'ai une petite explication à cela mais avant n'a pas une explication je pense que la vidéo que je vais vous proposer tout de suite peut déjà vous mettre la puce à l'oreille on a lingi bolanda on a ne bongo na simatozo na pesa mo explication na ngao na zanango par rapport ya ndenge ba partisan Fayulu ba désavoué Daniel Safou na Fadenhouse. Je rappelle que bozo Rolanda DMTV chaîne YouTube nabino s'abonner de ronanga ozana no abonner au cliquer pe na cloche de notification qui apparaître tout de suite après hein wana ko permettre ko rataka lisou loko ate tolanda deuxième élément toujours avec Daniel Safou. Ensuite nous revenons pour donner notre petite explication au bisoto kanisi que koki peut-être cause la piste pour nous comprendre pourquoi ba partisan Martin Fayulu balingi sou ko sentir Daniel Safou. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà. Kolandawana deuxième vidéo il y a Daniel Safou cette fois-ci bon moni vidéo il y a élément oyo et l'Obama mingi wana tozana kati ya Assemblée nationale avec l'honorable Jeannette Kabila boyebi kaza présidente il y a commission défense et sécurité et visiblement mukolo wana ezaki mukolo ya anniversaire naye je crois sur na bosanité le 2 juin ou le 3 juin ou dans le 4 juin parce kaza abotama mukolo moko na Joseph Kabila donc le 4 juin ezalaki mukolo ya anniversaire naye bomoni bato baza ebele wana mais oyo amemeli ye bouquet de fleurs eza Daniel Safou oh na se trompette eza Daniel Safou nda memeli bouquet de fleurs bon moni ngoti voilà Daniel Safou amemeli bouquet de fleurs bato ebele ba critika ki Daniel Safou ba monaki yango lokola ezalaki débauchage ba monaki lokola que Daniel Safou ba débauchaki déjà et pas il y a Jeannette Kabila au profit il y a au profit à FCC mais Daniel Safou alekana ki na ba média pour pesa ba explication na ye na ndenge na ye ça avait convaincu certains ça n'avait pas convaincu d'autres personnes mais eloko sikoyo oyo certainement et ko énervé ba partisan il y a Martin Fayulu ba comprendre que Daniel Safou soit a commis agent double ou bien azali a commis au service ya bato FCC a commis ko luka kopesa bango ba information ezali je pense maloba oyo Mike Mukeba ayaki koloba en réaction na Daniel Safou ndenga lekaki ko finga ye Mike Mukeba ayaki alobi que Daniel Safou ye moko ayebisa na ye que Jeannette Kabila a tiaki na commission ya défense et sécurité c'est étonnant comment Daniel Sazali Jeannette Kabila koki facilement bongo côté aye bongo pourquoi est-ce que ye Daniel Safou koki ko bénéficier na ba faveur ya Jeannette Kabila quand on sait modèle Ninia se montre très critique vis-à-vis na ndeko na Joseph Kabila et même na yemoko Jeannette Kabila et puis Mike Mukeba avait été beaucoup plus loin pour expliquer que Daniel Safou en tout cas a coopéré kana batu ya FCC notamment Janine Mabunda Zali présidente et Assemblée nationale alors maloba wana nyo surtout ba proche il y a Martin Fayulu ba landi yango pe bayoki yango automatiquement ba préférer en tout cas Martin Fayulu azala pe musika ya leader na bango parce que il est déjà a commis vrai suspect donc voilà un peu ce qui se passe dans la muka yango tozomi tuna est-ce que la muka oyo ezali ko pema na bonbonne te est-ce que la muka ezu corona te ezali na assistance respiratoire
te po biso tomoni lokola kalate la muka oyo kokufa po ba soda nango bakomi kokweya moko ezali vraiment mawa. Mais les jours à venir na ba semaine à venir na ba mois à venir et ko dessiner biso carte ya sika na espace politique congolais to komona certainement ba mouvement ya batu misusu ba kolongwa esika boye bakomi esika boye ekokamisa nango bisote. Donc voilà, et loko tonga ki to changer na bino to proposer bino lelo ezali Sony oyo Daniel Safu ayoki na Fadenhouse pa ya Martin Fayulu ya kanisaki ke ba obetele maboko ndeka vaze kwa yemba ngungi ya kanisaki ba obetele maboko nzoka bazoluka koboma ye ba bengani ye na ndimi kutu teke Mike Mukeba ba ko traiter bongo. Donc ba comprendre hein, que Daniel Safu aza digne de confiance te et donc azali ko jouer jeu ya batu ya FCC tango bazali koloba yango ya wangana ki na ndenge na ye comme Mike Mukeba bazalaki ya kobeba na te balaki bien Mike Mukeba ya bombelaki yango pe population lokola sikoyo ba bebani Mike Mukeba azesu na besoin kolata bagante alongoli baganyo surtout et tous les coups sont permis et maintenant population a commis informé na ba bêtise na bango basala kana kuzu ndenge bakenda kosenga senga bambongo na ba DG o bazakutu ya obédience ya FCC. Voilà comment ba politiciens na biso bazako se comporter et ce sont les mêmes politiciens qui ont l'injure facile oyo akofinga yokutu sans plaignant aussi facilement et c'est triste et pourtant bangonde baza chargé à légiférer ko c'est la biso ba loi oyo biso nyo surtout sengeli to ebana ko respecter. C'est dommage et c'est malheureux. To comme na suka bandeko na biso soki bo sepeli botike la biso like mais surtout bo s'abonner na chaîne na bino YouTube DMTV soki pe réaction ezali okoki ko komela biso na nzela ya commentaire et osa biso toujours bien pour to sepela ka kotanga abino na ko bo sanate une fois ko s'abonner na chaîne oyo un seul clic en une seconde na bouton anu ezali en rouge ba komi s'abonner et ko bimisa et ko bota cloche moko ya notification wana o cliquer pe lisusu en une seconde seulement ko permettre ko rataka lisusu le côté soki to tie yango awa na chaîne na yo DMTV. Merci encore une fois tobo sanate coronavirus ezali mesure barrière nde masolo nde makambuto continuer ko respecter yango parce que la prévention est notre meilleure alternative face à cette problématique de Covid-19. Merci na yo pour na temps oyo au disposer voilà kolanda biso to yebi que temps na yo est précieux to kuten na yo prochainement avec un autre sujet d'actualité to ko analyser ou bien l'actualité est tout simplement. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.